Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, na pesibino mbote na kombo na Yesu Kristo na pokwa lelo toye pete to bondela liboso ya kokende kolala prière à ne pas oublier, la prière à ne pas louper, la prière à ne pas négliger, qu'on négliger yangote nde konangai pete munguna akozala na maranayo atamokete te konangai liboso ya kokende kolala bakende kolala balamukate na butu maladi mingi eyaka na butu bato bakufa mingi yango nde yaka ete tobondela nayebi ete okotikala kosala makambo mosusu mais soki ke aussi opréparer terrain tokolala malamu ete tokomona ete changement ekokota kati na bomoi na biso jusqu'à quand l'ennemi triomphera-t-il, jusqu'à quand l'ennemi sera plus fort que nous. Yango nde esengeli yo nde otelema na prière, okasumuka na prière, oactiver le mode combat spirituel contre l'ennemi. Yango bango bazana mawate biso pe tokoko na mawate au nom puissant de Jésus-Christ. Na micro ya pokwa lelo ezali mote Philippe de konanga tan susu ezali mbalana ya liboso ya koya ko sangana na biso mais pona bandeko to sito mesani yango de komodanga Philippe yango de konanga yaka ete pokwa nyonso to kutana mais koya yo mokote Seigneur alobaki ete bokende bosala batu nyonso ba disciple yango de yo pe comme disciple la kisi ba lobi na yo pe lobi na mususu pe lobi na mususu ezokende kaka bongo soki ke ozosala yango bongo te okomona ete nzambe akosepela na yo ata moke te ndeko na nga yango nde soki nano osabona nanu te sabone na yo ndeko na nga bosabone ezali gratuit ezali mpona kosoutenir mosala oyo bopartage ata tozali boye en direct boye okoki mpe kopartage ndeko na nga partage na bandeko mosusu ete baya kolanda biso mpe tolobela yango de bouche à oreille mpe ezali malamu mpe kotindela bandeko mosusu bandeko mosusu balien yango nde kotikala inactif te kozala inutile à rien te mpona Seigneur aza mposa bautile à rien te aza mposa bato oyo bazali en mouvement yango nde nasengi na bino nyonso baoyo bozali baabone bozala super actif na mondi mpe groupe ya baoyo kutu bazali abone te bazali toujours fidèle bazali wana mais bosabone bandeko na nga afin ke tosala mosala oyo ekende liboso yango zala pre ete tobondela zwa position ya malamu ndeko na nga po ete tobondela. Il est le même Jésus, il est le même Jésus, ne change pas Jésus. Il est le même Jésus, il est le même Jésus, ne change pas. Il est le même Jésus, il est le même Jésus, ne change pas Jésus. Il est le même Jésus, il est le même Jésus, ne change pas. Il est le même Jésus, il est le même Jésus, ne change pas. Jésus, il est le même Jésus, il est le même Jésus, ne change pas. Ololenge moko Yesu, ololenge moko Yesu, abongwanite Yesu, ololenge moko Yesu, ololenge moko Yesu, abongwanite, ololenge moko Yesu, ololenge moko Yesu, bongwanite Yesu, ololenge moko Oh Yesu, lolenge moko Yesu abongwanite. Oh il est le même Jésus, il est le même Jésus, ne changez pas Jésus, il est le même Jésus, il est le même Jésus, ne changez pas. Oh il est le même Jésus. Il est le même Jésus, ne changez pas Jésus. Il est le même Jésus. Il est le même Jésus, ne changez pas. Oh, il est le même Jésus.
il est le même, Jésus ne change pas, Jésus, il est le même, Jésus, il est le même, Jésus ne change pas, il est le même, Jésus, il est le même, Jésus, changez pas, Jésus, il est le même, Jésus, il est le même, Jésus, oh Jésus, ne changez pas, Jésus, ne changez pas, alléluia, Jésus, ne changez pas, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change, oh Jésus ne changez pas, Jésus ne changez pas, alléluia, Jésus ne changez pas, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change, oh Jésus m'a libéré, Jésus m'a libéré, hey, alléluia, Jésus m'a libéré. Oh, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, alléluia, 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 alléluia. Abongwanite, alléluia, alléluia. Azanzambe, alléluia, alléluia. Aza awe, alléluia, alléluia. Aza awe, alléluia, alléluia. Sopanguye, alléluia, alléluia. Sopamotoe, alléluia, 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 amen. Topambolier, napokwa lelo, monsantu, nzambe munene, soki nazali na pema na bombo ya lelo, wete na bondela, wete na kamba peuple na yo, ezali ngolu kouta epai na yo, en sanctifier kombo na yo, en bénir kombo na yo, kombo musantu, kombo munene, kombo elekiba kombo nyonso, alléluia, nzambe ya bombo inanga, mobateli malam, soki obateli te, mobateli ako batela sepamba, mobateli biso banda tobandi mbula oyo eti mokolo ya lelo bobateli biso lisusu mokolo ya lelo banda ntongo totambolaki toekokoma lisusu ntina pokwa oyo ebele bakufi na butu ebele bakufi na journée. Alléluia, likama moko te. Alléluia, nzambe tata na pamboli ndeko nanga, est-ce que tu peux glorifier Dieu ensemble avec moi? Nzambe oyo ete nayoki sango mabe te na libota na ngai, nayoki sango mabe te ya bana na nga, nakomisi yo papa, je te glorifierai tant que je vivrai, j'exalterai ton nom. Ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux. Alléluia, na pamboli yo pona evre ya kwa kuna osopaki makila na yo wetenga na bika na pamboli yo Seigneur, mon santo nzambe munene, obateli ya bombo nanga, mosungi ya kokamwa nzambe nangu ya nyonso, opamboli ye na pokwa lelo, élevé ye na pokwa lelo, azanzambe munene. On ne peut même pas calculer depuis quand tu es Dieu. Tu es incomparable, tu es infaillible. Alléluia, nzambe tata, na sanctifié kombo na yo. Alléluia, nzambe tata. Bien-aimé dans le Seigneur, tozali kotika. Reste ya ane o na maboko na nzambe. Ete le lenge abandi déjà kobatela. Abatela biso ti akomisa biso ti na suka mbula. Papa, zala mobateli ya bana nanga, zala mobateli ya vie nanga, zala mobateli ya finance nanga, zala mobateli ya ministère nanga. Kwete tobondelaka, tobosanaka kobondela pona bandako, tobosanaka pona ba ministère, tobosanaka pona ba finance na biso yango nde azali kokota, tobosanaka pona mabala yango nde azali kopanza mabala ebele. Nzambe tata batela bondela senga ete abatela nyonso na mbula oyo etikali, papa nyonso etangami ya ngai nzambe, ezala baselule nyonso ya nzoto na nga, ezala nyonso baorgane nyonso ya nzoto na nga, batela corps, âme, esprit na nga, batela bana na nga nzambe tata, ose confie epai na yo Seigneur, na mbula oyo nzambe tata, na ntango oyo etikali ete Seigneur mbula oyo pe ekende ti esila, nzambe tata zala mobatele na nga lika
kama mokote nyonso ya mabe mosika na biso. Au nom puissant de Jésus, que ton règne vienne, de régner kat na bomo na biso, régner kat na ministère o belela ye, a régner kat na ndaku na yo tombola Yesu, to tomboli Yesu na pokwa lelo. Alléluia, zali nzombe na ndaku na ngai papa, zwa contrôle ya ndaku na ngai ya ministère o papa, zwa contrôle ya ministère ya peuple o, zwa contrôle ya peuple o nzombe tata, to boy dictat ya munguna, boy volonté ya munguna esalema te, que ta volonté s'accomplisse na bomo na ngai na mbula o, volonté ya kanza te papa, volonté ya kanza te, kaka volonté na yo ekokisama ezala na bana na ngai na libota na ngai, à part Seigneur vie na ngai e conjugué volonté ya Satan te, na boyi satana tozo boya satana na pokwa lelo to boyo bima kat na vie na biso, bima kat na vie na ngai, bima na ministère na ngai na boyo na bana na ngai kosimba te au nom de Jésus, ba famille na ngai kosimba te au nom de Jésus, to bengani satana na pokwa lelo bima kende bima. Alléluia. Il est écrit que le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Every nyonso yamuyini to détruire yango na bana nanga, baby yango nyonso, every nyonso ya sorcellerie ya famille nanga, to baby yango nyonso na pokwa lelo nzambe munene nzambe na boma. Alléluia. To baby nyonso, alléluia, non zela na yoyonde o baby sa misala nyonso ya malade, misala nyonso ya botula, misala nyonso ya pauvreté, ya misère, ya souffrance. Alléluia. Il est venu pour détruire, à détruire ma balle et belé, à détruire ma vie et belé, à détruire ma famille et belé. Et Yesu nanga ya mo, bien-aimé dans le Seigneur, ne donnez pas l'accès à l'ennemi qui a détruit vinayo, a détruit les balanayo, a détruit bananayo. Au nom de Jésus, Satan na boyo bima na vinanga, bima na ministère oyo, bima na peuple oyo. Alléluia, Seigneur, je désire contrôle. Yango de tobeli encore une fois, que ton règne vienne, Seigneur. Je désire régner, je désire contrôle ya nyonso. Au nom puissant de Jésus, mouine azu esikate. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ton le Seigneur, toko senga, manan zambeli kolo na biso na pokwa lelo. Seigneur, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et que la vérité n'est pas en nous. Alléluia, Seigneur, pardonne-moi et pitié, Seigneur. Mana yo likolo nanga, na pokwa lelo, limbisanga Seigneur na maloba, limbisanga na misu et moni. Alléluia, limbisanga na mabaku na beti batu, limbisanga Seigneur, ma faiblesse nanga nyonso, na baïrer nangai. Il est écrit que il a été offert pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. Justifie-nous, Seigneur, justifie-moi ce soir, justifie ce peuple ce soir. Alléluia, tous alliés à yo, Seigneur, justifiez biso papa, justifiez banananga, justifiez libotananga, justifiez biso. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, le sang de Jésus, makila oyo, ezali, ekoganga, koloba, koleka makila ya belle, makila sokola biso. Seigneur, lave-nous, lave-moi, Seigneur, makila na Yesu, petozo bele la puissance, ezali katina makila, ezinga biso, ezinga banana yo, ezinga daku na yo, ezinga finance na yo, bele la puissance ya makila, napokwa lelo, tozo bele la puissance ya makila, nanda kuna yo, na toilette, na ma chambre nyonso, bisika nyonso, na bele puissance ya makila, puissance ya makila, puissance ya makila, avec makila na Yesu, makila eloba na faveur nanga, na pokwa lelo, na faveur ya bana nanga, makila Yesu etelema, et couvrir biso contre l'attaque nyonso ya mouine, et couvrir bandaku na biso, au nom puissant de Jésus, couvrir ma bota na biso. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Bien-aimé, tombe le Seigneur, kobel la makila. Ce que vous allez dans nous, monter à ce que vous allez dans nous, débutant, ce que vous allez dans bon de la ok, de la sujet, me sous-souté, à tous allez dans prière d'ensemble, et on va dire, et ce que n'engagez mon cambia, ça va sujet, et on va dire, bisognon, ce sujet, moko, et ce qui est long, et ok, sujet, me sous-souté, ok, ok, on a des Saint-Esprit, à comment on a
ozali ordonné. Alléluia. Yekola, tozo bon de la paix, tozo yekola. Makila. Il n'y a pas seulement la puissance qui est dans le sang. Il y a des puissances soignées et accompagnées. La victoire qui est dans le sang. La victoire. Balonga kikuna na likolo. Konatina makila. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Ils l'ont vaincu. Balonga ye. Isopetoko longa ye. Makila on échange à te. Mais pour makila oyo. O baby signanso. Alléluia. Alléluia, totatole longa, elonga na ba circonstance ya vie na nyonso, elonga na mbula o, elonga na bakela ya bana nanga, elonga na santé na bana nanga, elonga na famille nanga, elonga na nyonso nazali kosa au nom puissant de Jésus, elonga, elonga, au nom puissant de Jésus, na tatole longa. Elonga na santé wana o ezali médiocre et que o ezali na malade, bedela elonga. Elonga na kotula, elonga na bapasi nyonso, elonga na beshek, ozotatula elonga, elonga na ba négativité nyonso, elonga likolo ya puissance nyonso ya sorcellerie ya famille nanga, elonga likolo ba démon nyonso ya quartier oyo, elonga na immeuble wana tatula elonga, ete na nzambo longi ba prière ya boye kozala ya kovanda te, ke de gauche et de droite, yango nde na nzana posa na former, bato oyo batomboka na prière. Alléluia. Mettons le Seigneur, tatula, elonga, elonga na ndakwana, elonga na libala na yo, yoba ete yanga libale kopanza na te, au nom de Jésus-Christ, tatana kopanza yanga libala te, au nom de Jésus, kosimba bana na ngai te, kosimba te, na boyi na bango, au nom puissant de Jésus, tango zobo de la bongo, helikolo yoki, batindi déjà, bazeyan ya kote na biso ete, ozo katike ya lobi ke basimba bana na yete, alléluia, to confier bana, to confier bomo na biso ipai na nzambe Seigneur na pesi bomo na nga, apesi bomo na nga, apesi bomo ya bana na nga, apesi vie na nga, apesi ndaku na nga, apesi ministère o, apesi famille, yango de kozala na prière égocentrique te panza prière na famille na yo, na bana na yo, na mbali na yo, na nyonso. Alléluia, au nom de Jésus, na confier yo nyonso papa, yo de ozo contrôle ya nyonso, au nom puissant de Jésus. Obéir ça et puis nous sentons tout dans l'Esprit de Dieu conduit-nous dans toute la vérité. Alléluia. Ya ce qui nous sent tout à tambusio à convaincre yo na lisumo ko la sous tétite à convaincre yo place au salut mabé et au monde que salut mabé au s'entêter dans le mal. Père Saint-Esprit, illumine toutes les zones d'ombre de ma vie. Conduis-moi dans toute la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tambusangai papa. Kambangai kolo. Alléluia. Ensemble, nami kambate. Toi qui fais de tes serviteurs de flamme de feu. Salangai flamme de feu. Nape la moto. Activer ba don spirituel. Katna bomo nangai loba. Nyonso lingi ete morimo santo asala. Activer yango. Pote tozakana posete ya ba don spirituel ba makam. Toya kakara na ba makam. Mukaka ya mukili au charnel. Alléluia. Makambo spirituel to sengara te molibu santu na nzambe telemisanga na prière. Apapelisa moto et flambeau ya prière. Alléluia. Flambeau ya kokamba peuple oyo. Alléluia. Seigneur notre Dieu. Alléluia. Na bana na ngaba pe da moto. O toucher bi ba am na bango Seigneur bana na ngaba yeba yo. Ba sali la yo famille na ngaba yeba yo. Apa visiter famille na ngaba. O toucher bana na ngaba. O toucher famille na ngaba molibu santu na nzambe. Toucher ministère oyo nzambe. Bandeko nyonso pesinga etale belepe bazonge sima touche bango apa fongola nzela linda pe mususu modi musantu na nzambe. Alléluia. Est-ce que toko komisa nzambe te pour la première partie o to komisa nzambe papa totiki programme na biso na maboko na nzambe zala na biso elongo na pokwa elo au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Le roi de rois, Seigneur de Seigneur, ton nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai sauté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai sauté comme David. Et j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David. J'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David.
mutu yewana oyo ke Seigneur abenga était l'homme selon mon cœur. Il chantait, il dansait, il sautait. Na mwasi atala ya lobike urwa ya ndenge nini boye komibambati na se atala ya kaka mwasi miso kaka ya pamba mwasi wana tikala stérile vi na ye mobimba ya longola kazaka na yo wana longola boyebi na yo wana mibamba na se lokola frère David ete ye abandaki kobaluka tina mabele ndeko na ngai napesi yo lisusu mbote na pokwa lelo na kombo na Yesu Kristo na micro encore une fois c'est votre frère le serviteur Philippe nazali awa ndeko na ngai pete tobondela nakamba yo yokola ngai mpe nakola toyeba nzambe yango nde changer confier bombo na yo epai na nzambe tia ordre na kati na bombo na yo ete tosala nzambe elongo. Bien-aimé dans le Seigneur, programme na biso ezali ete nasima awa tokoyoka liloba na nzambe mpe tokotika butu na biso na maboko na nzambe ete po ete tolala na kimia au nom puissant de Jésus. Soki nano osabona na nute deko na ngai sabone na yo ezali gratuit ezali pona kosunga msala oyo tango ozali koya ndeko na ngai eloko ya liboso like nano ndeko na ngai yango nde bandeko oyo ke nano bosabona te boza ebele YouTube amonaka bino yango nde oyaka kaka bombamaka nini yango bosabone ezali nango ya pete ndeko na ngai soki oyebi te tuna motu oyo ayebi ndeko na ngai metala nano na video na yo wana nase nango okomona bakomi place bakomi ke rejoindre wana ezali na groupe ya bapartenaire na kati ya ministère ezali na 3 groupes soki cliquer likolo ya place bakomi rejoindre wana okomona ete ezali na groupe ozokita okiti ya liboso ezali €99 ya mosusu €6,99 mosusu ezali €9,99 oponi groupe oyo monike okoma partenaire pona kosunga mosala na nzambe c'est volontaire ezali ya kete na makasi te ke soki okoti te lakela mabe awa makambo wana ezali te okoti na groupe wana chaque mois YouTube abanda kokata €99 na yo pona nzambe abanda kokata €6,99 pona nzambe ko banga te pete batu mingi bazobanga ke ezali en ligne tozobanga pona ba coordonnées bancaires ezali YouTube ezali une plateforme ya munene pe ya makasi kutu keba ezali sécurisé même jusqu'à 1000% ok okomona kutu anomalie ata moko te na compte na yo yango nde ndeko na nga yango nde kota ete osunga mosala na nzambe toza na baposa ya makambo ebele yango botika te nasala ngai moko bokopambolama te yango nde esengeli ete bosala nzambe na finance na bino €3 wana ou bien €7 wana ou bien €10 wana ekosilisa bidie na yo te ndeko na nga yango ndeko na ngai tant tokomi wana tokomi moment ete toyoka liloba na nzambe ete tozonga susu na prière au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tokomi moment moko très important moment ya koyoka liloba na nzambe liloba na bomo iloba oyo sala oyo ezali komonana na oyo ezali komonana te iloba na ezali kosala ti lelo ezali kosala yango ndeko na ngai zala attentive po ete ezali moment oyo ke bato mingi bazali konéglige ndeko na ngai konéglige yango te au nom puissant de Jésus-Christ. Mais est-ce que vous avez la Bible na place wana oyo zali ete totanga maloba na nzambe maloba na bomo maloba na nguya haleluya aloba kina Josué iloba oyo elongwa yote na munoko yo Josué ya lelo nazali kobelela yo na pokwa lelo ete obosana te iloba na nzambe na yebisi yo ke tanga Biblia soki nono tanga Nouveau Testament nyonso te tanga yango nyonso osilisa yango soki keoza na bolembu tanga pe ba psaume mikolo nyonso ezali pe kotanga Biblia ndeko na ngai il faut se familiariser na Bible nalingi ete bokoma ba disciple po ete musala oyo ekende liboso yango nde alobaki ke toforme ba disciple mpo na nini po ete musala esuka nozela te
yo bate yo verset moko yo pe ote mosusu ndenge nayebisi bino ke biso bamikolo na ntango na biso tobande kobana école primaire mbala moko me bana babanda kokende maternelle te me na ntango oyo ezalaki ke na ke classe bana oyo batikali na ndako sikoyo na congé na bacongé ovandisi bango awa na kaka oyekoli wana obandi kolakisa bango yaya lakisa bana na yo lakisa mobali na yo bosola eloba na ensemble botunaka mituna botuna botanga bosenga molimo santu mayele ya biblia asunga bino afin ke ezo achemine yo nanga epai na nzambe na connaissance yango nde kozala un chrétien inactif te kozala un chrétien utile à rien te mpona nzambe baza na posa ya utilité yango nde bamikolo ekoya nakoya kote bino mataya ya batalant ndenge seigneur akabola patron akabola batalant yo kobomba batalant te yango nde esengeli ete bozala actif yango bozali mpe baabone me bainactif soki bozalaki actif baye nyonso bozali abone baye nyonso bozali koya ete mosala oyo ese bandi kokende liboso. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es là? Komi temps ya pourquoi tant aucun zote se lembina na ba activité na biso ya moi ndekola ngai ko vandela na mbetu te ko zala na position te ya kolala hoko ya kolomuka ba 1 heure 2 heures prière de cela qui kala ndekola ngai yango de liloba na nzambe liloba na bomba liloba na nguya avant iloko nyonso ezala iloba nde mutu ezalaki iloba ezalaki na nzambe iloba ezalaki nzambe iloba yango nde yaki kati na mokili yango nde tozobenga jésus yango nde soki oboyi parole soki ozolanda iloba te ozolanda yesu te oboyi nde yesu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder na pokwa lelo tokotanga maloba na nzambe na mokanda ya Éphésiens chapitre 4 verset 26 na 27. 26 na 27 tant sous petro tant 28 mais mikolo nyonso tokovanda ko baluka na place oyo ndeko na ngai maloba na nzambe le binini. Est-ce que vous avez Biblia na ozwi yango maintenant pourquoi lelo tozotanga encore une fois Éphésiens chapitre 4 verset 26 na 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne dormez pas et ne donnez pas accès au diable. Yangonde toko vandela mingi na verset 27 yake ko pesa accès na diable te. Menini e pesa ka accès na diable. Yangonde place verset 26 et bandit. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous avez ensemble ou bien vous avez ensemble été? Yango de makambo mingi otozomona na société otozomona na vie chrétienne na église tozana groupe mibale na kati église tozana bato oke batondisa baba na kati église bakendeka na bango batondisa ba prière o ba prière en ligne ala naka ya ba prophète soki combien na bana ensemble ya solo o ba bungwana. Bien-aimés dans le Seigneur, malheureusement ensemble et le but était répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Batu mingi ba bongwana na bango te de konanga batu mingi bazali kaka mobesu kaka ndenge bazalaki kati na mokili yango de baye nango susu epai na nzambe ko bongwana o bible bengi biso elingi koloba nini pete bible elobi ete mutu si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Yaya. Mais tant que tu as komona ba comportement ya ba nzambe lelo ya ba sal nzambe lelo ezali ko lakisa ete ba twazali nano na état naturel wana o bazalaki nango. Par exemple ndenge to monaka transformation wana yango ezali ndenge to monaka ba mbinzo yo moko mutu nyonso yebi mbinzo ba chenille mais dans la transformation et salaka et l'ambinzo et dans la kaka likolo ya makasa akoki ko déplacer ko sala ta kutu à tête 10 mètres te mais transformation ok
esengeli ete mwana nzambe nyonso azala nango ezali ete mbizo ekomi papillon. Papillon ekomi kopumbwa. Tala soki otali papillon, soki otali mbizo ozomona ke beaucoup vraiment eza na coïncidence moko te, ezali na ressemblance moko te mpo oyo ezali papillon ezopumbwa oyo ezalaki mbizo. Yango nde sur le plan spirituel eza ndenge wana. Ezosenga ete mutu olongwa na eta wana ozalaki wana okoma na eta spirituel. L'état spirituel, yango nde ezali état ya bana nzambe. Transformation wana ezali spirituel. Yango nde mutu oyo ke ase abongwana okomona ke a changé complètement. Akozala d'abord ye moko akozala témoin ya vie na ye ke donc nazalaki boye te, nabandaki komela, namelaka lisusu te, nabandaki kofime, nafimaka lisusu te, nabandaki kosala pite, nasalaka lisusu te, nazalaki motema moto eza lisusu te. Yo moko okozala nanu témoin ya bomoi na yo moko. Baye nyonso oyo ke baza pembeni na yo bakomona yango. Yango nde na verset oyo toti kotanga awa maloba na nzambe elobi ete si vous vous mettez en colère toza batu kanda eyaka na mokili to okoki kozala problème na partenaire na yo, okozala problème na moninga na yo, na ndeko na kati ya famille, okozala problème na musala na société, kanda ekokoya ya bana mais kosala lisumu te osiliki mais oza na limite na yo ke en tant que bana nzambe ke awa ezana ba makambo susu ke ba limite susu nako ko franchir te. Ndenge tomona ka na ba métro na ba nini ke batie ke la ligne rouge à ne pas franchir. Soki o franchir yango eliko le bakaytuye o komi na zone o ezali contrôlée. Ah, il faut dans un titre de transport na yo. Donc il y a des lignes rouges en tant que ban ensemble que tokoki ko franchir yango te melelo débordement ebele motema mabe ebele de konanga yango de soko seki kosumu karate que le soleil ne se couche pas sur ta colère na kanda te tongo poko ekomela yo te na kanda metala yo ozana batu kombe oyo ke bosolaka te, ozana batu kombe oyo okanga na prison ya motema na yo mpona kolakisa ke oza ya nzambe te ndeko na nga, oza ya nzambe te, obongwana te, okoma papillon te. Eloko ezali kosala ke ba église ba problème ezala na ba église lelo ezali ke bato bakoma ba papillon te, bazala ba chenille ti lelo. Kantongo epoko ekomela yo te nakanda olala nakanda te osololi otombokaki mais frère limbisanga boyoki ba chenille ba papillon makambo basala ya frère limbisanga mbala nga mosi nanga limbisanga tala likambo ezalaki na kanda pardon limbisanga okomo soki oza papillon okomona ke kati na yo ke epona ni boye nasilika kutu mpona ni pourquoi okosentir bitumba na kati na yo mais tant que okomi nanu chenille te tu vas commencer et okomi nanu papillon te oza nanu chenille okomi pesa 1000 raisons na place oza na tort ondima tort te ozala toujours mutu ya raison mais problème na biso ezali yango nde soki ke osali bongo olali na kanda soki ke oza na lisumu nde mutu ezali kopesa accès na diable. Yango nde Bible elobi et ne donnez pas accès au diable. Yaya yango nde to introduire matière oyo ndeko nanga kopesa accès na diable te akokota na bomo na yo. Yango ndenge na yebisaka bino na Jean 10:10 akoya ete avole yo, akoya apiller yo, akoya a détruire yo, akoya ete aboma yo.
abomayo ndekolanga yango nde mosala o diable ayelaka yango wana yango nde nayebisi bino ete activer mode combat spirituel. Le combat spirituel est réel. Le combat spirituel est une réalité. Yangonde, vous allez comme on a été bandoki. Tant toyoka ke baliaka batu basala batu mabe physiquement boyo so mona place nini ndoki ayebo ayena mbeli akati mutu aye peut allié ou bien aziye na arme ndenge to mona kana bamboka ke bakei na bazamba na ba arme baboma. Non, c'est sur le plan spirituel que Nazali Kolobanayo était. L'amuka, réveille-toi. Tiens ordre na vie na yo. Comme un papillon, afin que au bout de ça, Satan m'a coupé ça accepté et Satan a côté na vie na yo, a détruit banana yo, a détruit les banana yo, a détruit finance na yo, a détruit vie de prière na yo, au commande ba prière et comme yo lourde, et au commande été makamba zambe kutu et les occupés yo les sociétés et diable sa côté quand na bomona, au commande été au salle une semaine au simbi bible était au tangité aux hommes nango kutu normal au mona été au yaka prière ya kotanga et oye le lobi oyete ha vandi na yokutu tant que so ya prière moteme zo beta yote musala ya diable ya ngwana oyelaka yango de soko pesi accès okomona ako détruire finance na arme moko ya monene susu a utilisaka ezali la pauvreté, la galère, la misère. Yango ndekolanga yango nde ayaka na ba division ayaka na makambo ebele yango nde ndekolanga to suki na introduire ici ce matin ko pesa nzela te na diable akota na bombo na yo ako détruire yo ako yokela yo mahate azaka na mawate mawa eza atana mukete ndekolanga soki to moni makambo ndenge mutu wana asalaka yango soki okomi mutu akanda ya molimo te ndekolanga na ebite soki obundisa ye ndenge nini olamuki tongo kanda ya molimo ozali kotambola ba prière ya kanda ya molimo ozali ko détruire œuvre na ye. Il est écrit que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Non zela na yo de kolanga ete yonde otelema obanda ko détruire puissance nyonso ya sorcellerie, puissance nyonso ya immeuble na bino wana ya quartier wana ya balabala wana nyonso ya famille maloba nyonso baloba na famille obanda ko annule yango ko détruire yango ndekolanga yango de bitumba. Le combat spirituel est réel. Tout ce qui en a pourquoi les lots ndekolanga yango de lokola tout site au bon de la qui tous allez ko zo sous montant au bon de la afin que tout tika butu na biso na maboko na nzambe o pamboli nzambe pona maloba otoyoki tokozongela susu mate oyo ndekolanga okomisi nzambe munene nzambe o asungi biso na pourquoi lelo toyoka maloba o Seigneur que ta parole habite en moi abondamment, que ta parole habite en moi dans toute sa révélation. Est-ce que Jaliwana était ton commission sous Nzambe, tu élevé Nzambe, élevons Jésus dans nos maisons, élevons Jésus dans nos cœurs. Alléluia, papa, de fongoli yo motema. Alléluia, yende au vendre, au contrôle, ya nyonso. Alléluia, Nzambe, au transformer, au changer, créer en moi un cœur pur, un esprit bien disposé, et papillon, bango anande, tu un esprit bien disposé pour passer à longue chenille, comme un papillon. Alléluia, tu as une cérémonie, mon côté, tu as une initiation, mon côté. Fongo la paix motema ngope makase ara fongo la yes motema alors que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qui l'ouvre, j'entrerai et moi et lui je souperai avec lui. Alléluia. Ndekonanga ezalakanango initiation bokote motema nakaka fongo la que Seigneur na paix sur motema. Alléluia. Yo son divin Seigneur na pourquoi lelo na renouveler kondimananga epai na yo. Je t'aimerai toujours, je serai toujours à toi jusqu'à l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur pour la parole. Qui n'a pourquoi les lots. Dikonanga, yangone, yoka été. Ne donnez pas accès au diable. Au nom de Jésus. N'a pourquoi les lots. Tozo alibiko banda ko kanga. Ba accès nyonso. O mungu nazali ko kote la. Katna bomo na biso. Soki to fongola ki ba porte. Et soki.
soki tunnel moko ezali oyo akotelaka tozokanga nyonso au nom de Jésus. Diable kokota na bomo na ngai te, kosimba bana na ngai te, kosimba famille na ngai te, au nom de Jésus. Ye ndenge akangela biso porte ya biso mpe tokangeli okomona teke eza ndako na yo te, eza vi na yo omonaka teke ndako na yo soki omoni ke olingi te moto wana akota yo okangeli ye porte ke kokota te yango nde sur le plan spirituel tozobondela mpe tozoyekola yango nde il faut kokanga baporte nyonso. Alléluia. Muyine ayelaka tozosopa banzela nyonso bango bayelaka tozominango na makila na Yesu nyonso monde ya ténèbre yaka makila na Yesu nakati na ndako na ngai na makila Yesu couvrir bana na ngai au nom puissant de Jésus, le sang de Jésus, Nankangi, Mabusu nyonso ba fenêtre nyonso ba accès nyonso. Oh mon côté la cap, on a quoi détruire ministère dans la, on a quoi détruire, alléluia, santé dans la, on a quoi détruire finance dans la. Au nom puissant de Jésus, ne donnez pas accès au diable, ton péki ça y est, au diable kokota na bomo na ngate. Et ce que ça kota qui te zobenganaye au nom de Jésus, Satan bima kat na bomo nanga, esprit maléfique non son bima kat na famille nanga, alléluia, esprit non c'est la sorcellerie, au bengani ango na pourquoi alléluia, au nom puissant de Jésus, esprit de sorcellerie, je te chasse au nom de Jésus-Christ, esprit ya quartier oyo, na bengani yo na kombo na Yesu bo pe sabango, nzela te ba opéré te ba salate au nom de Jésus. De mon côté aussi, de mon côté aussi, alléluia, au nom puissant de Jésus, to simbi simbo na biso epai na Yesu, to simbi sa bana na biso epai Yesu, mabala na biso finance bondela, to zokaba nyonso epai na Yesu na poko alelo, to kabi nyonso au nom de Jésus, to kangeli Satan na ma porte, kangela e, a touché les yobanate, au nom de Jésus, a touché libala na yote, au nom de Jésus, et Bible reconnaître que ce qu'on peut s'accéder à Coco. Yangonde na yebisa babino que Bible eza na ba code yangonde tant balobi que ne donnez pas accès au diable eli ko loba ke soki opesi siko accès awasane akota na yet akoya akosalane aosekisa yo azaka na mawate au nom de Jésus to kangi ba porte nyonso. Alléluia, na famille nanga, et démon mon côté à opérer, et na famille nanga sorcier mon côté à opérer, au nom de Jésus, et na quartier, alléluia, Zambetata, et vie nanga, Seigneur notre Dieu, Mungu, et ça la volonté, ya satanté, au nom de Jésus, bisope tozo peksaye, à kotate, à salate, à opérer, to bébisimi salana, et nyonso na pourquoi les lots. Alléluia, il est écrit que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Détruire. Au nom de Jésus, tango ya lo sombo yango bondela, détruire. Et misala nyonso, bantela nyonso, ba connexion nyonso. Détruire balien nyonso oyo ezali kopesa accès na mwi na kota na bomo na biso balien familial au nom de Jésus. Lien nyonso ya hérédité balien nyonso oyo ekanga bomo na biso au nom de Jésus. Ta parole Seigneur est comme un marteau qui brise le roc. Marteau ya nzambe to briser to broyer balien nyonso ba chaîne nyonso ekanga bomo na biso au nom puissant de Jésus. Alléluia, décolanga. Confessant zela te muna a opéra continuer bando qui va continuer comme ça va toute la famille na yo non aba détruire bana na yo décola na kanda modimo elata yo ezali prière ya lisanga mais tomboka na lo sambo na prière personnelle ganga na iko mema batu te ke balala ganga boya ba situation nyonso confuse ya famille na famille balobani au nom de Jésus balobani non seulement be ya famille. Alléluia, nanile yango au nom de Jésus. Elanda ngaite elanda bana ngaite ba réclamation nyonso to détruire yango. Alléluia, ba accusation nyonso spirituelle to bo yango to détruire yango to tumbe yango na moto au nom de Jésus. Accusation mon côté contre bobo nanga, accusation mon côté contre ministère nanga, accusation mon côté contre bana nanga au nom de Jésus to détruire nyonso au nom de Jésus. Réclamation nyonso bazali ko réclamer biso ti lelo non Seigneur to sito koma ya yo bomba biso
Seigneur, la protection, bien-aimé, Alléluia. Au Seigneur, la protection de Dieu. Que le Seigneur nous protège encore. Seigneur, protège-nous. Protège mes enfants. Protège-moi. Et protège ces ministères. Protège mes finances. Protège toute ma famille. Protège cette communauté que tu m'as donnée. Alléluia. Papa, batte la bango. Alléluia. Munguna simba bango. Te tombe tata. Alléluia. Zambe petinda bamususu. Onan baye kokota na bergerie ote. Tinda bango. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, dans le Seigneur, te va dire que tika. Boutu na biso na maboko na nzambe. Alléluia. Boutu o na maboko na yo Seigneur. Alléluia. Zambe tata. Alléluia. Ndeko na ngai kotika. Kopesa zete ke munguna. Aya kobelisa pongi na yo. Pongi ya bana au nom de Jésus. Munguna simba pongi na ngai te. Simba pongi ya bana na ngai te. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, yote mutoloba ete. Mon côté, à quoi perturber pongi la biso. Au nom de Jésus, pongi la ngai et ça le doux et agréable. Pongi ya bana na ngai ça le doux et agréable. Mon bâté du malin papa. Bâté la biso na butu oro. Sécurise nos demeures, Seigneur. Alléluia. Combat tous ceux qui vont nous combattre cette nuit. Combat le Seigneur. Au nom de Jésus, le beau courage est symbolement. Alléluia. Tombe, il est écrit que ta main est élevée et que ta main manifeste ta puissance. Seigneur, manifeste ta puissance cette nuit contre tous ceux qui vont nous combattre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Combat le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Que ton secours nous relève, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tozo béni la mupanga. Alléluia. Alobakina Ezekiel, mwana mutu, déclare l'épée. Alléluia. Épée beta maboko ke. L'épée wana et se multiplie. L'épée. Contre Onyoso akoluka ete. Asima bomo enanga. Onyoso akoluka ete. Asimba bana nanga. Onyoso akoluka ete. Asimba famille nanga. Et Seigneur notre Dieu. Alléluia. Zombe tata. Yonde Seigneur. Omimonisa. Yonde omimonisa mupanga. Et se multiplier. Et comme un million de mpanga les ala sans pitié contre Onyoso akoya ete abunsa bomo nanga. Et ala ozali à quartier. Et ala nandako. Et ala ya libota nanga. Et ala ya mupepe. Et ala yomoko satan mupanga. Zombe ala sans pitié contre yo. Alléluia, papa. Nous la terre, pas grande, Seigneur. Visite-nous au Père. Alléluia, et parle-nous. Annonce-nous de grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, batte la paix, basante nyonso, ma chrétien nyonso, paix famille, na ngai zombe, na tiki bango na maboko, na butu urbana na ngai. Et Seigneur, sécuriser bango zombe, sécuriser famille na ngai, sécuriser peuple au nom de Jésus. Bien aimé, dans le Seigneur, 1 ou 2 minutes, tout le badilo bamoko pour na Congo. Alléluia, zombe tata téléma. Ala bayini ya Congo bazali ebele bazali koluka ete ba balkaniser mboka ali balingi bazali koluka ete mboka na ezala stable te au nom de Jésus. Nous avons déclaré la fin de la guerre to bimisi guerre wana ebima na Congo ekota na Rwanda au nom de Jésus ekota na Rwanda. Alléluia Seigneur, donne la victoire Seigneur au gouvernement. Alléluia pété aux alliés zombe justice gouvernement wana. Alléluia bakenda ko tumbo la musute bakenda ki ko bazwa mabele à mutute justice na yo Seigneur, justice na yo Seigneur, nous déclarons la victoire. Et abayi nyonso bazali ko combattre pona ete kimie kota na mboka na ete défaite nanka ya Kagame. Alléluia kiti na ya beaucoup zwane koya au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse lui sa face sur vous, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, et pour la vie et pour la piété. Qu'il vous accorde sa grâce en abondance, grâce en Zambéza Likolo Nayo, et Théoya Kapoko Nyonso Pe Olukavatusu, Yaya Soki Ozali, un chrétien inactif. Ozali kosala eloko te, ozali koluka pe batu te. Omoni balobi Philippe, yo pe luka motu, na luka bino, yo pe ndenge oyoki bo, luka pe musuze. Christianisme yango wana ezali te ke okanga maboko. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Grâce en Zambéza Likolo na bino. Alléluia. Osambeli na ngai na pokwa lelo soki ozalaki ya kobela loboko nzambe bikisa yo au nom puissant de Jésus-Christ. Yo ozalaki na baproblème, badifficulté, nzambe na ngai akonsole yo au nom de Jésus. Yo oyo ozangi mabota, Seigneur na ngai apesa yo mabota au nom de Jésus-Christ. Yo ozangi libala. Alléluia. Lion wana eseli ba ekoya au nom puissant de Jésus. Bala na kombo na Yesu Kristo.
kimia na oyo nyonso zangi kimia yo oyo zangi mukanda na mboka oyo nzambe apesi yo mukanda na mboka na place ozali au nom puissant de Jésus ya yango nde surtout yo oyo oza na problème salela nzambe ntango kosalela nzambe okomona ete nzambe akosala minene. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce accordée biso na pokwa lelo, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Que le roi de roi, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Eh, ba papillon soki ba yoki bongo, okoyoka motema na esengo. Eh, ya okoyoka motema esengo, ya kosalela nzambe. Ya ke prier au raté prier aux autres motema ezali kopela yo mode na raté mais tant que oza na chenille ndeko nanga okota prière okota te eza ndenge moko epai na yo non. Bien aimé dans le Seigneur tokomi na suka ndeko nanga, merci mpona kozala na prière tobandaki du début jusqu'à la fin ozali wana pe ba communiquer ezali ko faire partie ya culte na biso ndeko nanga ndenge tosilisi boye introsisi boye botala tala nanu na vidéo na yo wana na se wana ezali place bakomi rejoindre soki oklike likolo nango okomona bagroupe ezali wana misatu ya 2,99 6,99 na 9,99 parmi misatu wana okomona mpe bakomi joindre oklike oponi groupe moko okotako ya te ke okanga maboko oyoki ntango mosusu omonani te ndeko nanga na kote ya bino bamate wana po ete bolongwa na makambo wana ezali po ete bambongo na yo ebanda kosunga mosala nzambe chaque mois bozomona bamanevre toza nango mikolo toza na panne technique moko makasi toleka mais soki misolo ezali tokota na kese wana tobimisi tosalisi mosala wana yango ndeko nanga pokwa nyonso ndenge tozali boye tozali awa na ngonga 21h heure ya Paris heure ya Bruxelles soki ezali mbala na yo ya liboso oyebake pokwa nyonso biso tozalaka na prière e biso congé ezalaka te vacances eza te pokwa nyonso toza na nzambe. David alobaki ete je te louerai chaque jour yango ya mokolo ya misatu tobondelaka mpona mabala tobondelaka mpona mabota tobondelaka mpe mpona bana na biso kozanga te ntongo nyonso kobanda ledi ti vendredi na ngonga 6h tozali na kit matinal kozanga te mais ya samedi na dimanche wana nde tosalaka ngo na 5h30 ndeko nanga. Mais maintenant le Seigneur oyoka ba communiquer nyonso ti na suka mena se awa na okokuta na description okokuta ba coordonnées na biso ceux qui oza na posa na biso omona ba makambo nyonso ezali pe ba coordonnées financières ezali pona finance susu pona ba offrande na bino ba action de grâce ceux qui olingi oyebi moyen mosusu ya kotinda te botali kaka ndenge tozali boya en direct okomona soki oza na telefone na droite ya video na yo place symbole wana ya dollar ezali soki oklike likolo nango okoki kotinda offrande na yo en direct tango ke tozoleka boye po soki kaka tokati boye direct esili ekolongwa nango ezalaka tango nyonso te yango wana soki oza na ordinateur na se ya chat na yo wana okomona symbole wana yango soki ke somba biloko en ligne soki kaka omoni bongo bakolakisa yo bamontant oponi kaka bayebisi yo ndenge kaka ke toremplisaka mpona kosomba biloko en ligne mbongo na yo eleki mbala moko soki omoni ke bamoyen nyonso topesi wana moyen eza te oluki bamoyen mosusu bawestern réunion banini oluki mai obengi biso mpona kosignale mpo ete banzela mosusu wana bango balukaka bato te ndeko nanga mokolo nyonso ya samedi na ngonga ya 18h tozali na plus ou moins 20 minutes intercession mpona ntina Congo benga mpe bandeko mosusu yo oyo nano bandi kokota te kota mpe mokolo ya samedi ndeko nanga mokolo ya dimanche na ngonga 18h sur notre deuxième chaîne LRDC TV2 tozali na enseignement biblique yaka ete okota ndeko nanga tant tokomi na suka
tokutani susunkolo alobi dans une autre prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Butu malamu na mutu nyonso. Amen, 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 amen.